ndeko wana parmi entre ye na Bekam mutu oya prometanga ke fâché na obenga yo oya ko jouer eza ye. Vous comprenez? Effacer mes tableaux. Mais atika la obenga ngata mukoma te. Les reconnaissance wana na sala ngote on dirait nga nazaki na contrat na bango, on dirait nazaki na problème na bango. Donc d'ailleurs comprendre que baza bato ba manipulaka bato. Hein? Pour nous relever clairement que aux appels maëlété. Batine langa ba message ya ke soki na moni ndeko wana effacer mes tableaux na pesa ka mbotete soit moninga na tournage a roboya a okende. Vous comprendre? Quand ça bango na kata poto poto, ba preuve yango ekomobima. Qu'on se le dise. Et puis il faut reluka ko boyi côté comme on est en amaraté ni nité asala makamne coup na place azo sala place aza. Grâce luzolo so retourner te na ba film wana ba to wana ba mikuso ba tourner na bango wana so tourner te e ko salonini. Pena kitoko fâché na bango oyo a reconnaissant na ser na ye ala ka ba valeur ya ser na ye comprendre. Pour bango penyos wazana babakou ba fana fâché ba ali ozo comprendre mais dans l'ensemble baza pena na sima mukongo ya ser na biso et puis na sima mukongo ya ser na biso ba biso tout oza. Boloroko officiel, merci beaucoup na abonné na biso, boza ko bakisama 10 jours au jour, vous partager ma vidéo na biso, boza ko consommer biso. Merci infiniment parce que vous êtes toujours au poste, c'est comme des vrais abakouk, les donneurs de vie selon la Bible. Merci Nabino parce que boza ko benga biso, boza ko soutenir biso, boza wana toujours au poste. Pona ko tala biloko na biso, neto ko soutenir star na biso mboka ke mam si la bisalo, miko na benge mama planétaire, madame Denis prochaine na pese mbote placé à Zali. Balbi film na biso asikeye film asikeye la chèvre de Simbana Nzuzi ça vraiment film qui toko les abaku qui toza déjà wana j'espère que les autres deuxième épisode des autres côté ça film moko bien makasi sika pitomoni mam ça jouer li passe na ndekone à moi si qui est Mimika Bongo en tout cas coup de chapeau na bango ça film a bien to consommer film na biso total ango comme d'habitude surtout ba 15 minutes na biso na SB to ratarangote photo tala kango ça très important pour na koye ba star na biso ba uti wapi bazo ba évoluer ndeni ba vivre ndenge eza vraiment bien makasi koye ba vie ba star na biso ba osala fierté na kati ya mboka na biso na pesi mbote na mazo zona ende mama nyota chuchuna depuis Londres mbote belé ba bi famille bisalo mobima mbote belé depuis Belgique la cadette Laure bisalo moi c'est Mondele gros bisous à vous ba mbote belé pourquoi pas aussi maman Elimbizi hymne national mami tout en Afrique du Sud bambote belé babi maman Rose mafuta na Lyon bambote belé na batu nyonso balinganga MG sentir la sécurité ya suka ya bakouk. Merci beaucoup na ebike vidéo alelo en tout cas beau consommer un beau talango donc vidéo ya lelo na bebi no guerrier star na biso lo ba bien azara présent na scène atonda mobali kitoko donc na lingare ma carte on a mona jouer surtout na SB ça l'a plaisir à trop tous ensemble la caméraman na biso fond la champ to ya master na biso qui est fâché Kalombo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, na bande de Sobazu. Occasion au la biso. Ok. Merci beaucoup. Tu as bien la chaîne Abisso Bloko Télévision, la émission. J'espère que ça, c'est ma première fois na Yambo. Ah ouais, mais vous la dernière fois. Ah oui. Chaîne des gens naza mon payaté. Donc Dorcas Bolokoko TV. Na PCP Mbote la patrona Bisika Zali. Et voilà, donc on a vu qu'il y a eu des emballages mais déjà le même bala liboso donc ils ont emballé soukate. Ils ont emballé soukate. Merci beaucoup. Santé normale, la moins que ça va, ma musique est bien. Ah oui, donc talaga ils ont retourné et c'est ce retourné mais ça parce que batamine n'est pas mingi moi malade des aratron dans autres mais ngapena kolozo sangolo. Naza bien de naza libana nenge pena na kati. Oui. Ndenge oza libana ne pesa na kati merci beaucoup. Fâché ko beta biso moi résumé kam qui par rapport ya msa na ndenge bandani na ngo excita yo ndenge on se retrouver le comme célèbre.
Ah, ngala lobareza nango ka vocation ya Nzambe. Voilà, donc na ba émission nange belé na sala. Na loba ezakaka vocation ya Nzambe po na talaka nanga mutute. Et mais elanga kaka boye, donc ezalaka pona ami moko nde muto abengaka nga ki non tokende ko sala théâtre tant tozaki ba petit. Wana na 2004 nde salaki nakende et puis kokota na kota wana na tikala tilelo. Donc na leki na plusieurs groupes oyo na beta lisolo nango bandeko bayebi na moi rapidité na leka na groupe les artistes Mike la Duchesse, na leka na les étoiles de Bobo, na leka na groupe Soleil ya Chico Pululu pe ya Sonam, na travailler na les stars de Géry, dans les cas dans nini soso donc dans les racines il y a Roblex Muscador na PCMO Tebisi Kazali et après na ko sala groupe nangamoko Congo Art o nazo ko évoluer na bandeko nangai elongo au sein du groupe dans Congo Art oza ko voler bandeko non lelo comment groupe ezo évoluer ndeni ouais ezo ke nango nangolo Nzambe. Donc tout tambolaka au rythme du pays. Aux chaîne YouTube? Bon, chaîne YouTube ezalaga malheureusement na tchaka vraiment biloko lisusu te. Donc ça comprend biloko le coming na ba chaîne biso awa. Donc ba film nanga ya groupe eleka na ba chaîne locale awa. Na leka na biso TV et voilà dans les carapés sous na PS TV et voilà. Donc ben na ninga chaîne YouTube na zalaki kokotsa so bat babeti fâché Kalombo TV ba omona ke na kotsa ba élément na zo sa ba gag après na romi pe kokotsa moi ba groupe ba film ya groupe mais après à un moment donné na stopaki par rapport à ma raison personnelle voilà donc c'est un peu ça et chaîne ya YouTube ezali. Mais ça peut malamu ba ozongela sur la chaîne YouTube. Oui, na ozongela yango kutu nazoeba tango na utai kozala na film na biso ya SB o to utaki ko silisa wa loyauté. Donc na tournage en plein tournage SB si la bisalo Beckham aibisa kinga binanga fâché pourquoi pas au la chaîne YouTube oui. Mam c'est moi aibisio bon. Ouais. Ah bon? Yé mutaloba inanga pourquoi pas ça la chaîne YouTube? Mais il y a finira batu a postara batu te. Wana kasi wana ka ba belobi te. Wana ba belobi batu ya musika ba approcher été o ba jija batu na musika nde ba traitake bongo. Mais biso bato tozala na ye boye. To mona nenga zala to bi caractère na ye donc eza le contraire na o batu balobi la gaye. Donc aloba kinanga j'étais là avec mon petit DJ Nyarkos, on appelle Simbo Tebisi Kazali. Donc, DJ pas Kamwaki, Azaki étonné, et au moment que ndenge a yebela, biso artiste, nenga yo kaka. Déjà nenga yo kaka pas ba artiste belé, pas ba te belé. Et ça la so bozo travailler net na chaîne nae. Par exemple, net ici la bisalo azaboé, net au travail à bongo. Soki kako mekio kendo sa la chaîne na yo, ya kangelo kanda. Voilà, comme fina yo, voilà. Faut dépendre na ye. Skoyo, et lo petit nanga DJ Zagi étonné, et Zagi koyo kakesi la bisalo azo tinanga, na sa la chaîne YouTube pa ebisinga, na senga na babakouk, ba s'abonner na kati ya chaîne wana oui. Voilà. Doit partager nos fanatiques. Et ça, il est facilité. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Mon thème, il y a bongo. Donc, il y a ça qui est vraiment le contraire. Il y a tout le monde. Pour nous, vivre à bongo, il y a que pour travailler, ceux qui ont mis la chaîne, combien d'ennemis, donc combien d'adversaires, mais bateau, baebi, bateau, mité, madame, mondo, yo, baebi. Comprendre? Oh, comprendre. Ce qui est anani, nous devons comprendre, mais tu belé, fonctionnera bongo. Mais si koyo, même ça là, et le romo, donc ngamoko et le kilanga, comprendre? Et alobi nangai, fongo la chaîne. Ok, ngana zaruna chaîne. Na ebi ça été. Et a évité. Donc et puis chaîne nangeza déjà ils à peu près 2000 abonnés. Oh là là. On comprend. Voilà. Si koyo na vanisa bon il y a ebisinga ça la chaîne pe yebisa ba cook ba s'abonner. Donc déjà ser na yo azana pourquoi pas ko profiter pe na aura oyo ser na yo azanango. Vous comprenez. Donc et ça la kinga bien makasi, ça la kinga bien mais
ce qui n'a sali on a noté oyo si la bisalo asenga kinga ezapo oui bakoki ko s'abonner mais le col na nazana ba biloko ya kotsa te ya omoni nanu na beleli ba bakukte ba luka ba s'abonner mais ce qui mutu yemo amoni ke te akoki ko mi s'abonner ti tangu ba biloko bando kota azora notification ozwa na ye mais laisser le temps au temps et ba komona pe kaka makambi ya bien kuna na kati ya Fâché Kalombo TV. Donc c'est un peu ça. OK, les abakou il y a que message a passé, ils a hors des membres ça PC. Donc les quoi Fâché Kalombo télévision, tous à la compte tous abonnés, tonton na biso, azo côté ba biloko bientôt là, ba film kitoko et moi je rappelle bien et ça là vraiment kitoko makasi. Fâché Kalombo au ça la sortie médiatique mon boye. J'espère que ça va une année, 2 ans, si je ne me trompe pas. Si on a la mémoire bien, au bêta du solo morabi que côté aux alaka ba bloka kayo et ça là pour nani le bêta on a biso moi du solo ana. Parce que jusqu'à aujourd'hui, bah te belle dans la confusion parce que il y a des gens bah peut-être on a bien la bino il faut na yamba tout ça, ou bien que non, aux en a tenté. Bah ta pote bah bien que na yamba on a posé question ana. Abi o expliquant au pensa bien te ba bloko pour na nini, au sala nini. Ko bloquer comment on a téléphone oui na téléphone WhatsApp abi bon ozara na ngambo kunati na ngambo famille bota y arrivé ce ba bloquer kayo ba blo mo bongo siko obeta ngo likolo bato nga ba yi ba vraie version te na loba boy ngai ba bloquer ngate ce qui peut ba bloquer nga na ebité pour en 15 jours pe na ya boy na vanda na plateau pour na lobake ba bloquer nga pour soki na nenga na fonctionnaka muta bloquer nga ko bloquer na WhatsApp ba chango kaka na ngambo maote ba chango tous les deux côtés donc so bloquer nga pe na bloquer yo voilà mais ngai est arrivé là nga bongote ezalaki problème pour na kota na kata histoire oyo ezalaka nde félicitations oyo ngai na ba eloge na salaka epa ya mam Cécile Bisalo Bekam yango nde et lukela kanga i problème yango nde elatsanga problème nde omoni batu bakoma ko interpréter que non yo ozalaka koto yo au tournant sko soki bapesa ko mbonga mukie tango ke pasi la pesi mbonga ebele pourquoi ko finga place o bapesa ki mbonga mukie or na tikala roza la place mote donc batu place on a ba comprendre bien te nga na tikala roza kuna te surtout ceux qui na remercié si la bisalo ezalaki parce que ouais yango ngina loba nazo eba na sina loba on peut je crois na émission que na bango mibale na benga ndeko wana ozolo ba koto bengi ya famille wana na benga ye pour ba comprendre effacer mes tableaux comprendre je crois aucune histoire pour effacer mes tableaux donc ndeko wana parmi entre ye na Bekam mutu oya prometanga que Fâché na obenga yo oya ko jouer ezaye vous comprenez effacer mes tableaux mais atikala ko benga ngata muko mote mais du coup na vanda boye na mona appel ya si la bisalo abenginga sikoyo il fallait nazala reconnaissante pour na bango ne fallait pas ça la remercier voilà il fallait reconnaissance wana na sala ngote on dirait nga nazaki na contrat na bango on dirait nazaki na problème na bango donc d'ailleurs comprendre que baza bato ba manipuler bato yango moni baza na facilité ya ko manipuler ba flatteur ou ba entoura bango o bazinga bango wana parce que nga naza mutu ya ndengo wana te donc loko akande na félicitaka si la bisalo ndenga munioso nga na memaka yango wana mais zalate ke na ke donc batu na yende bakoma ko interpréter ke pona bango ezala on dirait nga na sina tournaka kuna parce que ba pesa ngambongo mukie voilà na tournaka kuna ba pesa ngambongo mukie tango na ke tourner nde na SB ba pesa ngambongo ebele non or ko SB déjà nga avant ku na tourner na bana ko yoka de yake obi ke sila na minute na ba chaîne nyonso ya YouTube na Congo chaîne foot à le roi SB ezate on a banako yoka ouais na lo bango avant solo coup tout que si la robenga ngai na tourner toyoka ba solo
bande ko bakendaka kuna baza okendo pe ko tourner bande ko effacer mes tableaux ba monto ba pesa bango balobaka oui ba oyo pe ya côté ya SB bango pe ne ba memela biso sango comprendre ezate ke ngande mutu na yaka ko dévoiler loko moboy ta mususu hypocrisie nde ya ba comédien ba nango moye ya ko ya koloba bolamu ya ndeko na émission so bavandi boy balobaka te ozo comprendre ba komisango lokola ba droit na bango soka il faut benga ye aya ko tourner or que nga na lobango ke toza ba comédien ebele mais soki si la bisalo a raisonnanga na ko tourner c'est que il faut na zone c'est ascenseur très bien vous comprendre il y a une zone c'est ascenseur et puis na dévoila nga sko moni courage na zwa ya koloba kité en tout cas mbwengi na zwa ki na SB tokenda na biso ba chaîne to tourna mais na mona bongo sans arrière-pensée au lobby non kaka sans compliquer mutumo songolo ko cibler quelqu'un reconnaissance non kaka voilà on se comprendre ce que maloba na biso et pikabatu et chuba quand dans le vide yango mona ba message elanga ke so akuta nanga apesa nga mbotete so na ko mina tournage mo boy yaza ngano baluka na zongi voilà bablo na ka ba message ngwana après pona ko affirmer makambo wana ta on a ke ko tourner na nini oyo film mo apesa ka ndeko bakamata ba efasa ba tableau nanga vous comprenez donc ibala na message atindaka na ba réaction à salaka voilà donc ezaki ya solo donc problème nyonso yango wana pona bandeko o ba comprendre te bato ba ya koloba ke facha tournaka kuna après a changer les côtés non ngana tikala ko tourner kuna te ata na film mo ezaki no pona mutu nyonso ndeko ye kutu aza muto ngana bandeko ke abengi nga boye na parler na ye to vandi to sololi après na siminza na baluki na zongi oh tant musu c'est pas mams na salamate pas bekam na salamate ngana yebi na place bekam avanda te de na vandia zo comprendre sikoyo tant ka na sala reconnaissance wana na habite nga banda ko kende pa na yendeko abanda ko mona nga komi ya ye zo comprendre na yebite na yebite donc amona lokwa neti fallait soki likambo ye boye fâché il faut à défendre ye ata soki azana mabe na yebite to solola lo mo ya bongo te sko ibana non ndeni nga na ota la réalité eza na terrain o nga na yebike si la bisalo na yende kwana na biso nyonso tolongoli sila tozui yé nanga na biso tout faut to respecter si la bisalo comprendre d'ailleurs aza sœur na carrière aza likolo na makambo ngope ya scène boye aza somo aza mabe oso comprendre donc ya ko ça ba jeter mais batumo ba yo bimane ti ba sala rivalité na ye bon tozota la pekaka mais ba biso tokotika kolobate ke si la bisalo nde la championne si la bisalo nde na minute époque oyo izaya yi donc il faut to loba vérité loba wana nde siko te bona loba et lukelosko ba problème wana ba longola munoko na ngai solution ka yango wana so ba longoli nga munoko c'est bon ou soit batika ko manquer si la respect na loba iloko met fois batika ko luka guerre na sila parce que si la zamuto ya zo bango na loboko akotsa bango na kati ya musala ah bon ah ben oui akotsa bango na kati ya musala akotsa bango na kati ya groupe ozo comprendre effacer mes tableaux ok si la muto akotisa yi ok oh ba ko lobaki o mams ye muto apusa mams ya YouTube ye pardon wana eza komi makamususu wana elevation success ya sikoyo wana ekomi eza biloko esala makandenge nini to vandi boye na biso ndeko nanga ngana na chaîne de ngana osa makambo ekende bien na yo pe fungola ozani il peut fungola comprendre sans pourtant ko tenir compte que ndeko ya ko fungola mais et le but que le ngana pesi conseil c'est que aozana senanga ozo comprendre soit tozani niveau moko mais zoka muto yozo yebisa ora na ye ezande mususu ezande mususu yaza muto soki kaka ache mwandembi na wenze faut ba tunyo sur ba client tout ba ton dépend na ye on comprend mutu mo abongo sko tant ba ko remarquer ngo en ekoti on se comprendre ce qu'on pona ko luka ko masquer en ote biso ba tuto pesa ki si la bisalo conseil ozomona biloko ngo za bongo voilà donc les lorsqu'on a kata motema nde ba vandi wana ba ebake ba memangambo
Très bien. Pourquoi tu peux ça que conseil à ça là SB je comprends so to loba na biso makambo te comme so na bibanga banga na ye wana ndi asala kana ete nda ya kaka tourner azongi biso moko nde to chapeauter donc on dirait que bandi marate ndenge si la communion na ba ku ki on ba na s'attendre na ngote na mais nani ngo pa ko s'attendre na ngo même ata ye moko Beckham je comprends ba valeur mususu biso to mona ka e na ebité soki ye moko peta mususu aye ba niveau wana comprendre auti ko jouer film moko wa ya Malando. Mais non, comment Moutao s'est métamorphosé, boyé sur les champs, à côté de Luka Moussala, à côté patron, Aza Mongo. Il y a côté qui Mukongo. Mais s'est transformé en Mongokomi Mongo. Aussi, mon yango na ba film na biso, ce que ce de lobby boyé, batu oyo bazarana eni na e balingaka teke, tolo ba biloko yo. Barola tsa biso ba po nyonso ba mikala to komi batu tozoluka ba benga biso na filme tozoluka batu tozokomisa soki pona nini biso tozele na côté musuza normal na côté musuza normal so komi ka si la poison yo komisa poison de nini je comprends donc biloko wana mais ya on a bi que to continuer kaka koloba auto mona réalité auto mona vérité donc moi suis wana ala musique ba memande ngambu ya repesa conseil que ça la chaîne voilà. Bah mais mande ngambo européen c'est conseil que ça la chaîne Fâché Kalombo neto moni gloire au mam sasa nango lelo succès nzamba PC lelo pona yo okoloba eza nini eza récompense ba combat na ye ou bien eza récompense à prière na ye ou bien eza nini parce que depuis théâtre ezala théâtre bato ba yebana bato bazana ba sala ba succès bato ba sombo ba mitura mapangu wito ko boya ngote mais oyo ya baba kuki yo do makambo abuna tika ko mona ngote na RDC pona yo tango tala rango olobaka nini bon nalobaka ke mutu na mutu azana mafuta o nzambe apakolai Jésus azalaki na foule ya bato mais à un moment donné aki kopona 12 apôtres ce n'est pas dit que Jésus a inaki le reste comprendre voilà eza mystère ya nzambe donc nzambe ye moko asala choix na ye ya kopakola nani sila bisalo mafuta ndenge toyoka lisolo ya Daniel ayaka kopakola nani ayaka kopakola David David mafuta oso comprendre ayaka kutaka ba Samuel mutayaka David yango na lobi Samuel mutayaka kopakola mais akutaka ba ya David zo comprendre akutaka David wana te David ayaka na zamba azotala banyama ya papa comprendre mais atala boye papa abayaya bango te mafuta bongi na bango te eza eponami pona mutu moko aza na zamba kuna eza basila bisalo très bien zo comprendre biso nyonso to ba comédien mais tango ora muninge zo ganga boye akepe ko sala musala ngo na ba Tanzanien te na ba Camerounais te asaka na biso bandeko na ye ba Congolais. Pourquoi pas qu'on félicite Mouté mama be ngo zaka nini ozo comprendre moi sans fois ngo zo kabula ngo kaka na biso na ibite mouté mama be ngo zapona nini et puis bozo kanga biso munoko to lobate pourquoi ceux qui te lobby tozo flatter ceux qui te lobby tozo flatter obi que non ekiti même pas papa pe azolinga te bato batombola kombo asila apa wana etali bango nga makamwana na kota raté mamba papa na bana na kota raté nga na lobelaka mingi batoyo bakozala ndeni baza baleki et pas si la bisalo ba ko manquer si la bisalo na zong saka bango na nzela comprendre voilà déjà muto bengi papa soka za na problème na mwana na ebite soka za pourquoi ngana ko yiko kota wana te bongo so mwana ngo atelemelinga lobi ke non yo ebi makambo te bima na kati sa makambo monte ke ozana soni voilà donc garde place wana penza na conscience na ngana linga kota te na maele na nga na linga kokota wana te mais bandeko ndio batikali nyonso baza baleki o bana se ya sila bisalo wana na permettre te on a permis merci beaucoup et fâché que l'homme continue il camolobi a manquement wana toujours chité vers la fin émission na biso il camolobi a manquement tout monde a manquement Salema ndeko o yazala Nigeria on a ya finga apote comme moi super ya finga mais chose grave n'est que to stolobi là qui en déjà
tout le monde a sali ndeko na biso na Nigeria wana asa sous voice mususu alobi ke non makambo oyo alobaki pona yaya ya mwindu pona to tanga ba kombote pona boy ke non fasha alobaki asalaki yaya ya mwindu makambo aloba pona yaya ya mwindu ezaki pona yete abanda koloba ngo pona mutusu to abongoli maloba changer maloba et puis lobby asali vidéo azo traiter ba bakuki abi baza ba mbwa baza ba insensé ba se pende nini est-ce que na monde bino boza ba star ne boza bo est-ce que oko soit na fanatique peut-être ata ya ada ilunga est-ce que ezalaka bon so zo salango ezo laksambala moko mutu na onde ezo réfléchir hein pour na koloba clairement que oza pena maelete oza na boaniate et voilà pour moni même bisonde nazalia on nga fâché batindelanga ba message ya ke soki na moni ndeko wana effacer mes tableaux na pesaka embote te so amoninga na tournage akoboya aokende ozo comprendre akoboya aokende siko ezana mukolo nini déjà nga kutu mutu na recevoir ba message o na vanda boye na finga sot ba fan na c'est ça pas de ça langote ok dans ça langote na respect na bango et na respect na bango na ko finga bango te soki toza na guerre entre biso na biso ba artiste on comprendre donc esuka entre biso fan azalaka lokola ba fu joye ba ali baza batoyo akoki kwa ko fingo na banenge nyonso po osuka mutema soki siko yoza mayele te yo kozongisela ngo ndeko na yo ya musala ozo comprendre et sans pourtant tenir compte que mutongo nazo kende pe kozongisela aza nani c'est ça comprendre aza nanu yaya na musala oyo aza musika donc aza kokodikoko na yo comprendre donc balobi to respecter bato yo babanda musala liboso na biso ozomona donc soko zo kipe makamba ba fan c'est que oza pena maele penate neti ndeko wana et na côté olobi point ya azo changer maloba a komisi maloba ki aloba ki pona été atika aventure on les aventure aventure assez à BBC à comprendre que assez à BBC olinga squad c'est racheté mais ce que manière ngo pas zo ça il a pona ko luka a se racheté ezapeka ya ba bébé ezapena ya ba tintin ya bana mikie o bato ya zo salela bango bazo comprendre que a tika biso tika ba aventure so BBC biso o salir réputation na biso donc tika ko luka o laver yango po mayo ese sopani na mabele ozana impossibilité o lokotango très bien o lokotango te o ya linga sala alinga lokota maya sopaki na mabele et puis c'est peut-être à mutumo batonga comprendre tongi batu nyonso na badina ba président Caleb na moni batu ba TikTok ikutu ba eko témoigner ozo comprendre ba donc a dévoiler batu nyonso ba benga donc yaza bena ke so yo bengi kana 12h bo 6 ko solola ade aseki ngaye ngapena na ko mi reine batu ba benga zana bengentel na yebisa makamu muto yo abengi nga ya tala donc au moins bena ke songer moko comme pas possible et puis eloko nazo raisonner na mutu nanga kota la comportement ya mwana mwasi est-ce que biso na ndambu ya ba Nigérian ngo oyo yaza na bango wana réputation na biso kuna et pas batu wana eza bien c'est ça parce que tumba biso nini très bien pour mutu azana déjà orgueil boye abiloba loba boye azo swana na batu oyo ya nationalité na ye bandeko na ye basale lokote ba yaya na ye ozo comprendre ya musala allez azo ya kosala ba buzoba sko muta bongo est-ce que kuna tanga vanda kana batu wana aluba nini tamuso ba beta pe masolo ba sila ya banani mais siko tanga beta masolo ngo est-ce que valorisaka toi kitsaka ça montre directement que akitisaka donc ils ont comédien mo tana valeur kuna na Nigeria et pas moi na moi suana na ba analyse na osala yango benga kendoki mais na ça c'est plus qu'un démon vous comprenez na ndimité parce que ndazo tonga bande koné boye ndazo tonga bande koné boye po ko ba propos na ye azolenga ba Nigérien wana na bisioke je sais pas jou ba okutana na ini edo
na ebita ko lembola batalon ya ini edo na ebisi yo ke so akutena Merci Johnson na ebite so ko lembule wapi akopanguse wapi na ebisi yo ke bajima ike wana nyonso ekozala nde somo po akutani kano mikuse mobo na ngana kutu na ebi na ebi mikusana te mais au moins peut-être niveau zo lenga azo ba propos ya film nigérien boya film nigérien oyoza ya mutu ya libumu to ya makolo c'est ça po ya libumu to yebi ba star na bango wana lelo bazara na bango lisusu wana te ozo pas mais ozo lenga na place ozo la poser bango peta mususu nde bazana baluka pe ba masolo comment ça se passe là-bas chez vous au Congo je comprends ce qu'on déplace dans mon qui moi suis wana abomaka est-ce que la congolaise vraiment mon moi suis abomaka il faut tala bien nezana naza sur le accent na soit accent na senti que eh ben moi genre faut la d'ailleurs ça les analyse na yo donc est-ce qu'on analyse ngeza plus beaucoup ya kotala ke moi suis ozo s'attaquer na bandeko na yeboye est-ce que bandeko na bazana valeur na Nigeria kuna est-ce que lobaka malamu pona bango ozo comprendre na bato ba coopérer na ye na bato ba omona yeke salango OK bien o bazo kotela ye bazo e bateke bango tout à côté ça bango na kati ya poto ba preuve yango ekomobima qu'on se le dise nga hypocrisie nga tato solo la bien so salima be na biso salima be bongo na kena bongo o salima be na biso ki o salima be so kangela kana etali yo ozo ba menga na lobi vérité tant yo mo yo réfléchir que te aloba na pe mabete afinga nga te atese que to soigner na biso voilà donc moi na za moi na mobo il faut pas ba ntetaraye comprendre. Et puis il faut reluka ko boyi côté comme on est en maraté ni té asala makamne ku na place azo sala place aza voilà na batuna azala ngo kuna question na nga suka pono to cité na émission na biso aujourd'hui to yoka kaka ke non na kati ya maboke ba defa baza tout ça mais aujourd'hui elle vient nous confirmer que grâce Luzolo aza moto ba système wana tandis que grâce Luzolo a contacté kaye nepende pour moi ça contacta qui est juste pour na musala parce que a otonga carrière na e a touché par-ci par là parce que a bi lobité que tamsu nzamba ako sunga côté nini donc ailleurs on confirme biso que grâce Luzolo aza defa ba propos bongo est-ce que eza malamu vraiment fâché kalongo c'est eza malamu te ya omoni que moi na moi so na zolo baka ke aza vraiment mabe makasi aza mbuma ya mabe makasi oyo bato bazo encourager batika vraiment surtout dans le monde na biso ya comédie donc bobi mana sentiment wana na lobaki na émission moko na auto sala awa ke basala alikopa na ndokité très bien pour ceux qui lelelele batu tango tika na yo kanisi ke boloko to tika na yenga sala ngelo côté ayebi ke yo abilei adame o kaka comprendre batika neti garçon bato grâce Luzolo nazo ngai ata na bengi ete ata sololité mais na musika na félicitara musana ete on atalaka na mona ke ba vision na eza ba vision mo ya musika azo viser excellence makasi zo comprendre en tout cas mutabongo faut rejeter ba fleur akende musika mais ya koluka ko bebisa réputation na yeboye eza mabe makasi ozomona eza mabe makasi soki ndeko abengi yo parce que grâce Luzolo ozomona ke bandeko nyonso bazolo bake c'est tout à fait normal parce que azana jeune o azobunda comprendre akende musika soka bengi yo abike yo ndeko na ekuna mais pona nini faut lukaka ko sambwisa ye pona nini ko luka osala bon après oyesko na ba message lo baki ote ngana lobaki na ngana na munani te na lobaki na boyo monte ke yo sa ba aventure yo ko sala batu théâtre en dehors de théâtre comprendre on a ba aventure à pas pamba atika biloko wana siko yako senga pardon yo sali l'autre senga pardon pourquoi et pourtant Simon senga qui avant senga pardon ou senga pardon te ozo comprendre donc ngana ozo pesa ka conseil neti pe loko cité grâce Luzolo soko tourner te na ba film wana ba to wana ba mikuso ba tourner na bango wana so tourner te eko salonine c'est ça eko salo loko te luka ke ne place o ba valoriser yo et non place o so pesi mu Congo ba betu rafale comprendre ils a bien été éviter en tout cas éviter ngana zo kabola bango te parce que na kota kati grâce te pour na pese décision mo roboué mais na zo lo baka que tant que muta mayele tant moni biloko boy avant que ya grave ya il faut déjà éviter voilà
Donc pour moi ça vous comprendre déjà que aza bien té. Na monde comme on TikTok na zolo bakete aza songi songi biso to yo kaka. Nazomona. To yo kaka. Comme ta bongo bo coopérer na ye pourquoi? Ça là na boulot na yo awa surtout ya passe na yo kaka parmi les garçons polis. Il y a théâtre garçons polis. En tout cas, grâce à la deuxième T, donc troisième élégaté, à ceux qui wana. Voilà. Mais c'est les réputations. Puis autant on a bon, mais il y a madame na sepeli na sepeli. Il y a madame na sepeli. Et ça que batupena baza convaincu na ngote. C'est ça. Batwa convaincu na ngote, mutu mabende, yemo reverser mabena. Mabena nzamba simisi touche. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup na baboni na biso blog officiel na biki bolanda ki émission na biso na bokebi nyonso bo partager bo liker mon numéro est là-bas et affiché na baki star na biso qui est fâché Kalombo tokomi na suka émission na biso na ozongi sa micro et pas na a dédicacer ba o balingare ba soutenir kae surtout ensemble na ndeko na biso. Ouais, en tout cas merci na bande ko nyonso yo bolandi biso toloba kaka to ça analyse pour na kopesa pe moi makanisio ya biso par rapport à onion so izo tambola na réseaux sociaux quoi. Donc voilà, surtout que na musa na biso ba comédien na kotina na mamba ba chroniqueur te mamba ba musicien te na lo ba makambu ya biso donc na pesi mbote nanga na bande ko onion so bolinga ka fâché Kalombo na bandi na le patron, lui c'est le patron, Adolphe Kitoko, le patron du café Onassis de Liège, Cointongosa, staff OEPSA Belgique, Valor, Moutaro contredire Yango Azate, parce que Roi Philippe Yemoko a témoigné à Kiango. Donc, c'est une vidéo, bon, mon vidéo. Voilà. Lui, c'est le patron, Adolphe Kitoko. Na pesi mbote na maman Elodie Mamengi, moi, si ya papa Charles Baki Mbangi, ston fumu kimbango loba, barozala ba disciple na ye selon prophétie, et na pesi mbote na Momo Kibonga ya ba Momo, mobali ya Prida Kibonga, na kati ya Lyon, pourquoi pas na Magi Kabangu ya ba Magi, na kati ya France wana, Bambote belé na yo et puis mbote na bandeko nyonso bolinga kanga mama Zozo na Inde mama Elimbizi hein hymne national le maire wana en tout cas ça me va droit au cœur maman pour to solo laté ninité mais ovana no boy okanisa kanga chaque mois au kanisaranga en tout cas na mutu merci maman nazong selio vraiment ascenseur et puis nzamba lola et wa mona rabola mu wazong sarabola mu azong selayo voilà donc et puis na pesi susumbote na banani donc na bateau tout bolingaka fâché Kalombo na les abakouk les anges adorables pourquoi na tanga rabino trop na ba émission nyoso na lekaka pour comprendre bien ngana kananga flatteur te mais na la rande mutu ya reconnaissance soki bato ba mbinga bien bazana nga bien pourquoi pas na cité bango hein so ina rega ta musicien c'est que na sa ila kibino nzembo oh voilà fâché Kalombo ya moi so ina rega ta musicien ndena sina sa ila ki baba cook nzembo ba oka ngo chaque jour voilà balingi bongo te bon ngana bike ba olinga bongo ba sepela bongo pour toza bien quoi. Tout ça pena kitoko fâché na bango oyo a reconnaissant na ser na ye a la ba valeur ya ser na ye comprendre pour bango pe nyos bazana baba cook ba fana fâché ba ali ozo comprendre mais dans l'ensemble baza pena na sima mu Congo ya ser na biso et puis na sima mu Congo ser na biso ba biso tout oza donc yango na pesa rabino pena mbote na zang sarate ko citer les abakouk les anges adorables merci. Merci beaucoup. Tout à la prochaine. Ce qui est sur Zonité, c'était MG Sentir la sécurité. Yasuka Babakou qui tonton Zedou le rose Obino Bolingaming Nicolas Obianga en France. Garçon de chance Babine Australie kuna MG Mutwakangi Canada MG toujours. Merci beaucoup na batunyo so balinganga ba komelanga ba benganga. Merci beaucoup. Famille bota botia komena senga s'il vous plaît. Botia komena senga, botia komena senga, botia komena senga. Botika komena senga parce na otia la bino kiti na oya. Nala makamu na bino. Merci tokuta la prochaine ce qui est sur Zonité. Washina c'est ma caméra. Bye.